garçon na confiance na ngate ngana tambo kana ngame na linga pe ngate tala ngamo ko kolonga na linga ngate bongo yo na ko lingo ndeni ba Thompson mo basangana ka wita mike ba misulu bango rouge ko ba mela bangi na poto ba mbolo munga yaka basi ba bunda kala ba panzana ka mama oh ya ngaku na sepela mwana ngaki ma classe o favoriser nga toka terminale fa banda commerce fa ko bonga noki ba tango ba tanga tande peso ke est-ce que moi ba tu batanga rosa modelo Pasteur John, il y a question ici la raté. On va panza motel mobimba Kongo, bache benga fibe ke mopanzi, bache katanga pembeni, lubumba chawa, kisasa zana no batape kisasa bien. Et puis na ninga Kongo bonga bien, te pomo kotimbela nga il est très bon benga nga na zonga. OK, en passant au lobby. Bonjour très chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, encore une fois de plus, merci pour votre fidélité à travers votre chaîne Pierrot Sancho. Aujourd'hui, j'ai un grand plaisir de vous présenter un papa au nom de Monsieur Pasteur John. Bonjour Pasteur John. Bonjour mon frère. Pasteur John, bonne santé. Pasteur John, de quelle église? Pasteur. Pasteur l'église, pasteur Yabat. Pasteur Yabat. Si vous êtes pasteur Yabat, vous êtes un vrai pasteur. Si vous êtes pasteur l'église, vous êtes bilongi. Ça vous comprendre. Pasteur Yayo Ezaka Yabat. Donc, pour nous, bien, si vous comprenez, nous avons Nzungo Balamba Nanda Kouté. Nzungo Anda Kuponaga, ta famille va fungula, batala ceux qui sont péco et coquille. Mais Nzungo Malé, Moutino, ça fungula pas y Nambongo. Si on a Nzungo Malé, Moutou faut fungola. Merci beaucoup, Pasteur John. Est-ce que vous êtes croyant? De quelle religion? Vous êtes croyant ou bien? Ma question est bien. Naza croyant à Kolomuki. Kolomuki. Naza croyant à religion. Ils sont là bien. Ngana reconnaîtra que Nzambe nda salanga. Si on est dans l'église, songolo ya monde convaincu ngana sambe la ponza mazaku kuna. Mais ne pas dire que l'église est dans Nzambe té. Église toki oye ba église. Ngana pour armée de l'Éternel. Armée de l'Éternel. Sikoyo oza la mission. Kimbangu protestant catholique, les églises moko. Pour ngana so da baptême na catholique. Sans comprendre. Na kamera bato ba yaka na lingi missionité nzama pour ngetalinga té. Non. Biso miso zabi kelamu ya Nzambe. Tokuta na porte alors la bisonyo nyonso na lifiola bien oyebi na remarquer batumso bazaboy na loba na zo batebele bazaboy soka zo sambela o asambela kata ko mona pamba or ko kamo sambela ka muzana makama mabe makasi to lisumela ndaka yo mo prière trop ona sambela kata men nzamba sala kama kamne kende bien makende église te ninyi sengaka ndoko yeba nzamba tala ka bisonde ba prière minene tata ka rendement ya motema na conduite na yo. Et ça, le rôle de papa joueur dit, c'est que tu habites esthétique à balé pas pamba. Mais vous avez foutre qui ne soit mis dans coup de tête, vous avez mis son qui peut gagner. Merci beaucoup, Pasteur John. Alingarandengo Lobara et Diffiara Batebeli Nandaku, Bazolanda Biso, le rôle angal, disciple de Jésus depuis Paris. Pasteur Nocharimbe, c'est Bazolanda Biso depuis Paris. Topé Sibango Bambote. Et Pasteur John, Amis Nzawa Zoni Ngayeba, les solos na ezaka parcours na yo ebandelia via makambo idéologie. Parcours nzela na leka ya. Ezaka oyo biso to yebi nzela ya motuka. Bomoni ngana na bisi kote na bimelela. Ouais, na bisi. Ya na bisi yo parcours ya vitika. Parcours na yo ya. Tabaka ngaso babito zongela mukili défendre kolinga nzela na ngate. Pourquoi? Mettez la biso ba o. Ya tika. La ta moi synthèse ya. Alobi na yo. Makambi na beta ka bato mona ngoma seki. Pasi ya vie et qui fimbu ngam na lobango. Ndeko nanga. Yokanga bien. Oui. Mokilo to fande ça mokilo intérêt. Yokanga. Très bien. Congo soko zeka na piaka batu muke ba ko pesa confiance. Confiance ngo pia ko kabela te ya ko lobaka ndeko nanga ko simba. Bazoti ko lokwa yo moko bunda na para soko funga mate tali yo. Yokanga très bien. Yango moni na vie, même ça ba jeune na ba tinyo so ba yo kanga. Linga Nzambe po kolo yo ye. Kolo na yo ye. Très bien. Yami bale. Linga bato mokili ndongo moni po ko bonge ruta na bato. Mais ko ça na confiance à batute. Tu vas comprendre le calcul. Na comprendre ma mozolo. Yami satu. Ngamro kolonga. Na ebi ke ngana ngande to zananga. Mais na timbela ke nganda le kisangala ra tikanga boy. Ngandal yo moko mile kisa. Ngamo ko na eba ke nganda le kisangala poko
confiance on appelle ça nangana mais manzoto na bakopo moko tia boyanga na swa ndoto moko azasoba pose ko sangisinga to kufa noki. Pasteur John yebisa biso idéologie na yo e bandeli wapi inspiration na lobi na yo boite idéologie la tala batu nyonso ba sa makambo na place mo makambe uta normal so na bina banda ko te na banande ko na bela mutu po na passe le kana bosana na ko ba mo ba katikati ti côté de toke très bien na ko ba na ba katikati fa bise kundolanga ba ibanga na bis yoka frère ko ba tu nyonso parcours na beta un biographie na tanga nanga te ba pakata ko kana saka maseki ngana lingai classe te vérité ngana classe te kutana te mutu mobimba na classe soka ke yi alinga ko angaye na okende classe na ko bima pe na bandi mbangu batoski azoki mbangu seki set na otuna batuna montre setere linge beta wana bandi mbangu bataka bite mwana lingi classe na koma pe mine côté kolbe motemelembi. OK au moins na telemi na komo tele école musika na devient na kesaka nanga ti 12 ngana kimi classe mutandenge ninyo muto manakati ya classe alingaka bentero te na ngaka pe kicha liboso te po kicha liboso za rêve batu na kaba et puis na kama bino ben invité avec sa bonne école pourquoi botala kaba ta kicha liboso nana ko répondre likambo yo faut tele molo wana ko na kokate ya mwana mwana kinchiki ba futela ngami na fete na pasi papa bisa mwana pasi futela ngambongo kene pamba ngamoko na katela nga corner na timbeleke makambo nange balana te yo kasi ko ba risque kana longwe côté wana or soko boy classe ozana avenir mususu famille lelo so monika otanga te bako mono ko zanga manka infiltré on dirait frauder na famille on dirait moibi finalement ko boya classe za ko zanga ko bonga te na boya ki classe po classe bando pesa nga mutu passe et puis sona tanga ka mingi na zo ka diplôme de na bela duka lukika poko tanga na kaeba français ba ni na bela mutu bandera boya ko tanga mutu comme kimia tu connais ko timbela ko kola nanga pona zo ko batinzo il faut quand la classe oui. Pasteur John, en passant tu veux dire yo zo encourager na bao baboya ka na zo bet otuninga biographie na bandiko lo bandisi ko nanda peso ke tikanga na fa nanga bina ba biographie on y va ya on a zo betela yo on a beta ba risque nanga ndesko na njesko tana ko timbela chikilo ko le tikali na tikaka na eloko moko na sala nga échange pour sans frère yango moninga à partir ba 17 à 18 fin titi koto na sakana na ngai te na bondela nga ko bébé te na bi ke so na bimi na lukite nzoto ko sala échange te donc na comme ça nga loko la dola pona zo frère fana ke pas changer nde musala nde pasi na imbisaki o mona nga na ki journalé o mona nga nde na tatona mon frère vie bato yebi ko favoriser bato te pourquoi bozaka mwana soka ke na classe azongi na poko nde bozobeteleke maboko mwana kosunganga na famille mwana moko so alobika mwa français kata mibale kaka ça va bonjour et mwana kopesa biso kimia na famille yeyo ebele bosisi classe bozi misala nazo bandenga mabe te botyolaka moto ata atangi te vie eyelaka motu nyonso nzambe soki aponi ya kopona kaka mon frère azar na vie etikala kozala te okombana nga très bien nzambe akotiela o nzela na okaka matiki yo na famille oyo bakotyolo nanga mais na suki makambo kosala na yo soko otangaka ndongonga nzela nzambe te na te so na oloba mabe lelo ebele baza na mboko boza kuna na bapoto tandanga bien soko otali modele bakoma ni famille ni yaya ni moto atiliki ata $100 mais abete misala moko abibamba baki te ngawa te fo mikili yo yebi nzela akenda ozokopana nga très bien nzela akenda bariske oyo ya mona lelo koma na poto kimia eya tandanga bien awa na afrique soko ozoleka na pasi orokuta ata na moto ata kokabela te mais appuye oyo bazalaka te même na quartier e mwana bamafilo oyo tatanga te illettré botyolaka te ebele babongi na nzela bale ebongi babeti misiki basali makambo mine nde oyebi ebele bachanter na biso basali makambo mine so otali bango baleki na ntiki te napuyaka te naolobaka ake bokotaka na motema nzambe te ebele mpe basisi classe bakei na français kaka kotalaka tv mais kote koluka lipa bazanga mais biso mtiso toyebi yaya torata tokende biko nde nzambe aza lokumu exemple moke na pesi naza na sere moko boye bande bomwana nayeba ye ondumba famille bakoma kofingi na bakoma moko boya mais lelo sere wana moto azopesa famille na bango nyonso kimia mais abali mpe mobala malonga te azaka na mibalo abalaka kotatone wana mais soki asi mobala kotatone mbongo apesaka ye mpe apesa na famille eleki baso bakende mabala balata alliance bakomaka mwana mama na nga ngai eyo libala na okende kofingira ngai ke naza etula komo ozolanda ngai etula na mobala mamemameme nazolesa su bino po oyeba vie na bito soki ozocomprendre nazobe toyo masoloka ya kocomprendre namona bano bakenda na famille babima lokola baboyi papa na akufa bakenda kotike pa batata mwasi akola pa bandeko mwana wana bazwake na valeur te
bakomi seke lokola boya famille misala nyonso oyeba machine à fufu kokata banzete moko remarqué mwana me bilamba afili basombelaka ete balingaki bilamba atombola soki mutu alati elamba akabeli ye bakendaka classe okomonaka bana oyo balati propre alati bilamba moko ya faux akoloba teme na motema ayebi bana wana bakolaka na méchant moko kositukela vitala ndeko nanga naloba nopolele ya bomema bible nekenge apparence akola na teko ekosi bino omona mutu aleka na triko elemba ekosi bino bato balatamba na mapapa ekata na bakosa bino vérité vie ezaka na motema na courage condition fini komona nga na litoko mais projet nanga eza moto nakoma tala nabisa nateyaka bato ebele. Pasteur John, merci beaucoup. Bazolanda depuis partout, ya JC Diboko et puis Salon JP Loboko Bazolanda yo. Pasteur John, to éviter na ba o ba yebi na ba o ba yebite faire découvrir ce Pasteur John, c'est un parent de combien d'enfants? Ya wana kutu babeta ngote. Soko zoli kana TV bomba charge. Itilaire tia kufa betali sur la moisine éteint. Kaka tu so comprendre nga très bien. Pasteur John marié ou pas? Na lobi na oboye na goza marié toté wana za makambo ya vie privée. Kongola lingaka te babetele liso ndenge tandami. Mariage kute comment bobala ni sike ba deux familles basangani bozo bomba âge. Abotama le 4 février tata. Mariage. Réalité oyo kutani nango. Selon carrière na parcours na yo. Soki mwana na yo ou bien mwana ya ndeko na yo aluki alanda nzela oyo usali oyo poni. Na kosepela alanda maza na mutemo nga na kokoka. Zela nyo seza nzela te. Maraba liboso ye école ndenge bandaki okima. Oh ya. Ngaku na sepela mwana nga kima classe. O favoriser nga tokata minere fa banda commerce ava ko bonga noki. Po bele ba videnti ki na mwana lokote. Et puis mutuka soka tangi ya comme ba copine ça se pété. Ah tu dis que yo aussi mbele ko tête que tika ngana teke loko na wenze. Ah non faut prendre les taxis, je vais pas faire. Nganga lokote. Er moko etini na Kongo ezo boma. Moko etini na. Oui. Ba sisi classe misala ezate. Ba tango ba tanga tande peso ke. Est-ce que moko ba tu ba tanga rosa modelo? Tambola penda banda po matete tiga. O mona ba défaut combien? Tambola na bangiringiri wapo so mona ba aïe. Donc nanga kotanga na biso. Na kondima batakara batanga kite batonga mboka bien. Kotanga lelo commune soko tangi ba poche na yo famille sepela. Poste moko ba recharger 100 fois peso kweya. Baninga batelenga na garanza pe moko sele bango lisuma. Ozu chance kotanga potanga ola biso ninga mama. Nataka papa na biso. Pera kendaka musala bien partir le 28 na le 29 pera koma kelonja ko inda ondele ba kosiye. Nzoka nde salaire na ina nombre bane balanite. Pasteur John, merci beaucoup pour Nabatoli na yo pété. Mesdames et messieurs, comprenez que c'est l'opinion du Pasteur John. Les ateliers à pété. Conseil na yo azo pesa. Mais Pasteur John, vi na yo ozo mené lelo. Na tant oyo osali na mokili. Libumo ya mama ti lelo okomi. Vi ozo mené oyo. D'après yo, les avis moro ya malamu pona yo koki pona yo to ifo olobi bien. Très bien. Vi ya mutu azanga so akomi na mwa ali pasuka kawana. Mobola de bodaka te so mobola ka kutana yo ko pese kima pa ko malobi c'est tout. Donc na succès limite na ngande bible loba contacter yo na o moni. Pasteur John azamo mobola to azana le. Na azamo mobola te na azamo zuité. Mais na kele la kali paté na kele la transporter. Mais na vivaka kana ndenge oyebi. Er mo pena la te que lamba ville mo pena likina sombi tombola. Donc na zaka na depa. Ça on comprendre. Er mo pena sikola na savoir benda er mo pena sombi rewa. Très bien. Na te ça on comprendre. Er mo pena ke male wa shawarma mo pena songi ma anjuzi male na biso kala pe ngonde bomba ngana ko male lelo. Ça on comprendre. Na zaka pena moi si mo na ngata me ngana lix. Er mo kala mbi so après une semaine ma tombele pondu kibaka. Na ngaka pete moi ça asaka na biloko tikala kabela ka bato kwa kintonti. Ngata frigo ezate soko lambi fo bomba. Ato chauffeur te tchelanga po libumi yango ngezaka moto. Na ngapenda na te ça comprendre. Il faut ça tala. Maman ngoli na double azo comprendre trésor Bela azo comprendre. Tu vas comprendre te. Luka azo comprendre Junior Bakenge la azo comprendre. Vie ezaka na sonité. Vie faut tanda ngo kwa liputa. Très bien. Ko beta nde pas sinon pas batute po ba chola yo. Tambola na kanda vie ke ngambo ko so na changer nga ba donner te mutopia nga valeur azate ndenga na tambola. Ngamoko kolonga fona changer nga ba donner. Ngata na otamba makolo kutinga na kosaka kina kitina bisa po na pesinga kilo mais na okemba. Mais c'est le côté na pire nga pende ya kati to muta famille na vérité na kolele papa futena ngati tike. Ko sangwa famille soko panjo fingi famille mobimba. Massa petala ka 3 ba massa 10 mais deba zaka pire misino ko beteli sur la pasité meto zaka nae.
ya na masa mosusu nakola tie place na lalaka tata totine cop so mo place na lalaka ocholanga bobanga masa na tene kala saka fiera pampa sa lalaka mabe nde mokili eza yo fo veruyaka yo tambolaka ke tina okenda wa solution na ngai ekouta na mutu mosusu te nde namonaka na église ekomi lelo olobebisa motu ke linga nzambe ezala courage ozesa motu ke bakanga yo mateo ngai nazoyinaka yango mon frère bakokanga mutu na ndenge nini balie famille toyebi ke mutu abetaka kopi soko azozwa mbongo azobebisa wana totala soki eza balie epuis fosa na volonté kosalikama malonga afa balie yango esala yo olukaka te okopelaka te balie eza wapi nakendeka nga moko nabeti kopi nazwi $10 orna songo nabeta économie nakende kala po nani zoba ngai eza balie te estce tata mwasi na koti na biero ngai azomia na ekala moi moyo ngai natamboli ntongo mpo na piaka namoni mpasi te nasali 2 jours naliaka te natimbeli te nakia kodefa bawololi ngai likolo kozanga soki na beti kopi nazwi $10 natuma mbongo kamba moko merci beaucoup Montréal Christian Ozoyo Kamambo pasteur John Azolo Bezatoli Apete Emma mon habilleur de luxe DJ Master Papa Pierrot Nzaou Azolanda le producteur il y a Pierrot Sancho Papa Pierrot Nzaou depuis Paris voilà Papa Pierrot Nzaou Azingaïba Lelo pasteur John Abatoli Apete Oyo Zalaranango Apesio temple ou bien endroit au sala église ou bien au sala endroit dans le cadre. Nalinga au sala église te. Wana za clé. Espace mon. Ce qui espace c'est ça. Quand tu es solande na solana batunyos. Au moins linga ba message batu ba yoka ki osaka loko moko kanga batala. Ba église est belle salemi et comme loko la musique. Ba zone nga kote bongo la mitema te comme loko place à commerce ba pasteur. Mabe na ngande polele. Mon frère na ba no polele. O remarquer mutamasi morote aiso ba yo bandi ko bengana. O kanga batu moko en otage. Comment batu bako bimana tongo bakende ko lukate ba ka matea lundi ti dimanche mo sangi bango offrande mais non to ba ka polele so ki ba pesi espace que okoma ko gérer so ba pesi espace na ko ba kande na oloba kolo yo ezayo kombo espace wana oyo benga ngoni te exactement ka to le pete oyoki na zaka nanga ndoko na makambu kakate et puis na ngata be anga pasteur be anga frère John to frère ndongo koyokela nga ndeko place kochela nga très bien kuna ndika ba titre te po titre ndebo mi église pasteur John ba pasteur ki sasa ndebo kotombokela ba Abraham na ba Moïse na lola po balingi fier trop kombo ya pasteur John pasteur wane utwa yango na bite bato ba pesa nga bayoki bato bayoka ti lelo nga mona ba te na za soki nani même nga mona ba ngate na za penda nani bato bayoka ni mtu bayo pasteur oya benga pasteur ye oya benga nani ye problème na ka message yoka salelo na lobi tala banda na tia tilo na senga jamais offrande mais na tia est-ce que pour comprendre nga nazo fungula ka ba piste oyo ke non Congo e bebité Congo ko sa mabe na politique mais côté ko la vie yo moko luka ngana nzambe nde to na contrat ko ya Congo ngana pays to na contrat na ya Congo po nzamba linga mais ko zali pananga tali pays te pays ko beba na nzana nga simbi na mona batu na piège ba zole la côté musu bangindi et puis na linga Congo bonga bien te po ko timbela nga il est très ba ko benga nga zonga. Ok, en passant au Lobeli Mboka na biso. Et comment noter ya na diplôme hôtel qui au sala théologie wapi soki ni nyoyo comme bobenga ngoni. O ba futa kawana. O mpa ko soki eloko ni. Moni mais awa tana sanzete. Naza à l'aise. Tozo ko sola ko yoka ayoki. Ya ngonde message. Muchacho ba collection bambote na yo tozo zela yeya. Poto bongama lisusu tozala kaka propre ndenge to mesana Freddy mon poche Diezola bambote na yo yango wana pasteur John olobi obeti lisolo ya mboka na biso soki mboka ebongi lelo Montréal Christian Azar na Zolanda ba bengana ngai ngaso mboka ebongi ba bengana ngai na ba ngo bien pasteur ngaso mboka ebongi ba bengana ngai yo ya kitoko oyo lobaka en étant leader d'opinion parce que batebele balandaka yo bakoma osalela baloba oyo lobaka déjà hasard tendo lobby hasard na mokili existe mais lelo ba pesi opportunité ya kotelema liboso ya mokonza mboka opesa apport pona évolution ya mboka na biso lelo sala olobi na pe mabete tokanga ndeko nanga ba pesi opportunité olobi bien tala na maloba na yo malamu oyo lozalaka nango bon président lobby na ba conseil na mambo okoki opesa apport nini po mboka et avancer rapport à Robongsa Mboka c'est nango pété mokonzi moko tazaka mabe na ba pays nyos ba collaborateur de ba bebisa ki bokonzi problème na ngeza boy moni Congo eza lokola bis ezaka plein na batu ba vendre batu ba telemi chauffeur ti azo mema ala ndaka distraction ba client ba sona na simate on sait ça bis accident
camion ezaka na essence mame akendaka na nzela plate akokomaka te il faut luka nzela moko matangomba na essence maintenant akokoma kota likolo siko atika akita zwezwe po batela nde makaribire puisa ke tiakoma et puis yoka makambo na aloba toza na lere moko ona aloba soko olingi oza na famille ya bien zala chauffeur mécanicien camion kolala na nzela te zala mobali moko ayebi kobunda mpo na kolesa bana na ye bakofinga ndako na yo te ozoloba trop na parabole trop parabole zala un peu ouvert kasi naza un peu ouvert ngo na oloba te problème eza boye yoka opesa apport na yo apport ya boye liboso ya mokonzi très bien azongisa su na ndenge azoyoka yo akolanda yo te koyoka bayokaka na bango alandaka yo na boyi nanga te oyo ki ozalaki contribuer mpo na mboka yaya na contribuaka na mboka na paro na osala ngai nateyaka bato ke lukela olipa so na bi lukela olipa seki fe bunda mpo ozwa lipa eza na baide mosusu ozo opesa mpe baide eza nango ebele mais eza makambo mosusu baloba yango boye te tala yeba yango wana conseil soko oye na place okuti mikolo watoleki bango na mbongo pesa bango mbote na munoko ya maboko esila bango babanda soko comprendre nga mpona oloba ya mibale soko ozotinda mokolo tindake na modération atoleki na mbongo akozala boyi na yo na mosala mais soko ogangela na ndenge bitinda soko asiliki okoti nzambe enyongwai na yo mpo bomi eya ndro selo nzambe oro otinda atake boyi mais na age aleki oyo yaya soko ozokomprendre makambo na oloba ya makambo mosusu fo pesaka soko ozoloba okomprendre eloko ezoboma Congo civisme na sagesse ekosi Congo baintellectuel boleki mabe kopesa solution te soko ozocomprendre kasi yango na oloba te makambo mosusu eza koloba te bakanzokali koza contre to ozoluka pose te natalaka na miso biso tozosungaka Congo merci mpa na ngai ezalaka ke makambo namonaka kaka mpa na bino ezalaka nango ele moko pepe te eza lokola 0 abima chiffre azoba un bima lokola mayele koleka 0 pa leke na 1 ti na 10 or 9 soki na 1 bake cop ba 0 soki baye te azaka na valeri te ba 0 nomonaka baza pamba bapesa pays kilo population bozomona yango pamba ande basakake manda na bino eumela siko fo osalaka eloko mpo na tala omoni pays eza kwa ndako papa aza lokola président mama aza lokola premier ministre bayaya liboso lokola baministre badepute soko ozo comprendre bachambre nde baprovince capitale nde salon so ozo comprendre wana décortiquer na obeto siko mpona bandokelema moki po comprendre mbonga wenze eutaka na papa premier ministre mama ye nde akendaka wenze to atindaka bana makambo eutaka mpa président kweli ministre ministre apanzi mpe badepute na baministre misusu bongo papa soko apesi mbonga wenze bien mama mpe azwi di apesi yaya lokoso oyo aza na baprojet ebele asala mpo akima ndako so ya soko ake wenze mama lokola papa bazalaka te ntango ya kolamba na mbongo akanti ke 20 000 kokoka biso or yaya akosi alami wenze ya 2000 na okamona mwana basani kozala complet akokosa sani ya papa tia ebele mpo papa soko akanti okola bana nga balie bien nzoko tozosila ndoto na matama papa alataka bere mpo osaka contrôle ya bana te te biso dimanche mabunde ebubukaka me opiaka mbongo wenze bien komo baministre bayi bakotikala bango tikala lo me peye ezokweya nde eloko na oloba na bando okota na babriefing nyonso bato misu balaka na mbeti bamisu na litoko me papa moko on comprend bien apport ya pasteur John eza manque ya contrôle manque ya suivi yango ya kolandela badetail ekoki kopesama mpona makambo esalama mais kokita wana ndenge ezokita ezosilaka ocomprendre yango bien omonsi ozokende bazose retrouve epuis nga ata nalingi Congo te ata nalingi bato bana Congo te nakolingaka me pays na fandi nga nafutela sa tata lopango ya même comme si nafanga ngabi te lopango soki nakombi te salite koyelanga nasimba kombo nalekisa ozomona kote mosu nataki batole betoboka nalobi na changer ton ngabi te so na changer ton nakola na susi mpo na bongisiele ndako na mataki likolo naluki bazoka na bamba ekotaki bisu wana ozomona mpo nini nabika ngami na olala awa siko bino bolingi mboko te bolingi mpe population te président somela mpe pema balabala na boso bobongisa ta bato te balabala tolekaka kame bosala bamasuwe en tout cas la villa esbaye banda la villa bambisi ezokufa na bale ata bato moko eza te toyembaka bambisi autaka poto babengani bapeyi nyonso batomsoni mo basanganaka wita mike miso na bango rouge loko bamela bangi na poto bambolo moko eyaka basi babundakala bapanzanaka mama pasteur John oza na invitation na la villa Gombe la villa Bondal ya madame Valardi Katamba et puis le boss Flori Mukolonga bayebisaki ngai soki nakutani na yo napesa yo déjà invitation verbalement bakobongisela yo endroit oyo koya oloba mpe liboso ya bandeko na yo bacongolais na bandeko mosusu baotaka libanda te kutu eza na kitoko makasi eza na invitation mosusu mpe ezawa eza na poto je crois le 22 décembre boselanga na kosala kuna na soko ya
tokozala biso nyonso bosomba dia batike ozo comprendre eza pena sorti ya classe na biso oyo papa mbatikaki donc bozala nakati le 22 décembre nazwa kuna nakozala na Belgique bon bozala en tout cas bokoka tolia pete na ndenge bokozambela et puis donc nalela bino tout fort tosungaka makambo ekende botika kojuge bafaible mutu moko tasenga pasi ele na vie kozwa bino bozwa mpo bobongini bobeti tolo boleka mpe na pasi lokola bango kokanza te kosoko bonginaki mwana mokende kokota bokonza lola fa ye omuni mutala na afrique toyebi biso toti tongindaka na retard na poto nde soko oza na 20 osonginda kala na afrique okoza na 30 mozala lokola mwana 8 bapesa otina badi lisolo ya poto beti lisolo ya le 22 décembre okozala na poto melekelaka bato ndenge nini nakomona Pasteur John na vie azalaka nango soki ezalaki bato mosusu akendaka poto alingaki azonga ata alingaki afanda mais ezalaka eloko nini assurance nini oyo Pasteur John azalaka akei azongi akei azongi sala vie na ye continue bamakambo te olobi bien ndeko nanga assurance nini wana assurance eza ya mosala nga na yebi oyo nasalaka vraiment yango namoni kepesanga lipa poto eza pays moko moto akoboya yango bakosi poto eza kitoko na bafaçon nyonso moko oyebi poto eza ya koboya te puis soki olingi okufa lese oumela fana na poto ana bango mpenza chaque fois mais selonga cope nabetaka namonake awa yo oyebi kaka emonanaka mpe ezobimisa soki oke poto eza kaka kotala kozonga somokolo cope nange kobeba wana tikai na poto libela matanke ezomonana tozana naseki nzambe atia grâce moko mpenza yaya mateya moko elingama na bato sa motif nafingama nango titi do nzambe asala esimba ngai nazolonga kobanda bangaba ti zandu makolo mpona koluka bisi na matana teya nazofanda na balimete naolonga awa tima nawa banopolele ti baquartier 1 makolo kozela biso bamaocha na mata mpona teya nazokende kotia na bazandu na bakinga wapi nzambe ayebi patience ya moto tala oyo akufi te botyolaka ye te vie eza très compliqué naloba mpe naloba awa ebele bakenda na bar balinga kwiti te abatama na makambo moko soki abeteli kopike crise mosusu okomona afeni maboko na matama makambo azalaka nango mwasi mutu akima ye nango mosusu azalaka nango mobali mutu akima confiance azalaka nango na mutu moko asimisa ye mbongo ayokako akufi mpo asenga mbongo mwaye eza te mpo basi bakundi mbongo nekende soki afandi kanda falangwa bato nyonso omonaka na bar sur 100 personnes na bar 45 bazalaka mindondo bamelaka na esengo te babatama na nsima pasi yo koleka na esengo ne tala basular makambo amonaka yo oyebi nzambe ekolo bino nyonso atiki bango yo ozojigele bango meye mposana masumu na ondambo tala so babengi yo teya te na limite yaya okoteya biso me mondima aza na kondima koleka o paster na bango polele. Merci Pasteur John olobi bien na mosala oyo cop assurance ezouta na mosala oyo yebi na mosala oyo ezosala oyo ezomona ozoganye mais betela biso na mosala oyo osalaka est-ce que monaka avenir penza ya malamu ezali yango te avenir emonani mpo nzela ebimi nakotia biso oyo azalaka sans projet so akomona mwa lipa sukaka wana neti ngai nalulaka bomengo te oyo moke namonaka deati emonani nzambe azwa lokumu mpo naleka na betapo soko omoni kopike krist nakomaki na ba 30 ans me nazosenga motu 100 francs nasomba sukali mpo namela na mapa nange elala ya lobo. Ok, c'est que mosala oyo ozosala esungaka famille esungaka ko yoso tambola na soso na poche ole mpo baninga odame ti osanti ke badi esili otali soso okeli soso mawa so nasisi yango pa mondre nakoti nga nyongo komo gaspille ka ataki yango moko sa défense na famille oza yo moko boza ebele bato lolenge lokola bino tozobundabundaka oyo kozwa zwi nayebi te nataka mpe bango te mpo kokabelanga bapimi yanga banda kala nga kipaka famille te nayebi nanga bango napeka bango mbote mais kokipe bango rien mpo naleka na beta mpo babetanga kara ekomi chacun pour soi soko ye na kotaka elongi ya famille so fufu eza odami mais kopesa mpe projet nga mpe nakopia te nazaka clair nzambe kolimbisa sata te mpo nanga nalimbisa bino nalimbisi nanga bino na ndenge ya bweme na ndenge ya bweme na boya mpo natambola bato bayedanga batalibanda yongo na confiance batalibanda koleka famille bayedanga na place bamonanga pamba nakele bamwanda bawapi mutu atalingaka babi te ezo elambola nabenga bato na ndako nabitufi koseka ozomona vi nde boyebaka te omoni eyangi nde ningaka batalibanda koleka famille makambo amona bafamille tovandi oyo bolingo ezalaka so oza na 100 francs zaa na 100 francs tande bakomemela omwana kototika na famille seke yo zozongisa mabe na mabe nazongisa mabe na mabe te navivaka ndeke ai pour ai kasi yango wana ti nazongisa mabe na mabe te nayini nani natie nde ai pour ai oyo alinga te kolinga ye te napesa conseil
oyo alinga ote akolinga kote tiliwa malamu nakuta komona ngo nde mabe vive na ene kenge mabe bazongisaka yango na mabe deko nazongisaka mabe te me nakoma ei pour ei nakatelanga riban nazoba no clair soko olingi oumela katela ondelo koya boboto akala te kokufa noki nazobetela badossier sere so oyokinga tala linga bato nyonso makozala na confiance bato te so oyokinga vérité je te dis linga bato nyonso okozala na confiance kozala confiance bato te talaka nga moko kolo ngai naza so na confiance na nga te ngai natambolaka na nga me nalingaka mpe nga te talaka nga moko kolo ngai nalingaka nga te bongo yo na kolingo ndeni ngai amona filme. Merci beaucoup, Pasteur John. Nous atterrissons mollo vers la fin de l'émission. Quand on a les papiers, quand on a 10 000 francs, ma papa va t'en 3 000. Nandi mina sambu sanga ba wola ngame na leki papa 3 000 mena na 10 000. Senga mo na lingi ngate bongo yonga na olingo. Boni weko. Oh là 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 là, c'est chaud là. Na zo bete. Dala na ala bele makambo yo. Ngana tango ba makomzi so sana ngo bate. Ozo dikamusisu. Oso ngo mbinza tiki ngasani makolo mozana 15 000. Mbinza tiki ngasani makolo. Bongo ozo bombela nani? Na bombelinga, na pimelinga, na ininga pona bombela nga. Menyoso ya yo. Enyoso ya nga. Na salinga reserve ya lobi mena nyoko linga susu. Ominyo goli lelo. Pona bombela sunga. Oso na memia lokana na bebe ko monela nga. Osi 10 000 mati moto et puis bon ata osi 10 000 ngo so saki musala. Na kena compagnie ba bengani nga, seke ngana nzoto to échouer. Na qu'est-ce qu'on est longi na ngande ba yebinga bitambola ta Johnny yeyo masangi mi la futerobis. Apparemment idéologie na yo. Jamais. Apparemment habité ça comprendre. Nazo comprendre. Ngana ke copie na compagnie ba bengani nga seke ngana nga to zuite. Parce que longi na ngalo kwa na ko ngo banda kala ndeto mo moninga Johnny ndeni nyozo 5 000. Ndela machango bis. Te na sovenga na longi danzo te. Na ko yana su makolo. To sawa to zuite. 5 000 ngona ko yana ngona na poko bana dame. Na ko lesa pe biloko malonga te. Sukala 100 francs ma pa fouti ata 300. Na bangu ba e pola po se bere. Même nzoto sentir que au salinga boy na sali yo boy poto lobi to so bien. Merci pasteur. Fena telo di pa mateko ko monelanga. Okantoka na lingi yo. Comprenez que c'est pasteur Toli et Koulara Kaka et Toli et Zokoulé. Il y a Pesara Toli toujours comme toujours. Tala ngana feta na ji. Anniversaire. Na ba venir va na feta na ji. Na senga mama ya locataire na bidon. Na ko soka na mbi ba pa po 5 litres na tande na sa mesure ya jinanga. Njo za anniversaire. Na somba ici à 200. Na keso milanga fanta ba melela na batu na sokolo kana comme lokwa Bralima na Bra Congo. Na sokolo nga muka na zizi na tena bassin. Na chama ina ningisa. Aina charger na milanga na siba busha na kangi. Sona bibi ko taba tukana mani vile anniversaire na ngai yo ngo melia na ko saka. Soko meri be sika na suka bololo. Ngana kufa kwa kapwepwe. Yaba bango fêter le bien 4 régimes na ke teri lo kwa mundere. Na baji. Merci Pasteur. Nami bon de akaranga, bongo jo sakana ngai. Pasteur John apparemment Toli na yo idéologie na yo zalaka penza na kati ya Bible te mais reçu na reconnaissance il y a vie na yo. Premièrement, il faut que sa reconnaissance na ba parents normalement ndenge zalaka. Mais jusque là na yebite soki salama ndenge tolandaka yo puisque nga azwaka tan ya Hollande soki na ye tokutana na yo mpona azwaka tan ya Hollande yo. Reconnaissance à travers tes parents na oyozalilo. Je sais pas ce qui bazali en passant. Na baka ba parents nzamba pambola bango nde bayaka na bango nde pe bayenanga nde pe na oyana ba oyanga. Eza mukili la vie continue. Toli nini okoki kopesa ya na bato yo bazanga signe ya reconnaissance wana à travers. Kozala reconnaissance na vie ndesa mabe. Na vie faut reconnaître et puis na vie monaka mututu ke ko simba. Kotamba na batandasi te ke na linga o na boya oyo okukwena na vie. Bane belé baboyi bazo kima famille bakomi. Mais bane belé bazo kima famille à partir pe ya boy. Pasteur John famille penza donc famille trop down en fait. Famille ba yokanga bien. Toi na ba famille monde ba hypocrite. Et belé ba koyena ba famille ba koli bien te. Yo mona bi na famille akobetelo masa te po eza chez bango. Mais makamona na kachele ki film. Na to ba no ne bandela. Namoni ko lingaka mwana na kende congé te na pesa conseil. Soko lingo zala piaka na mwana na yo za bien. Ki otinde congé. Oko ke lokuta e munene na kolia. Mais oya yoka ke leki film. Na betro ba dossier. Ya mwana vie faut yebaka. Tala.
nalobaka makambo moko bato bakomprendre nga mpenza te oyo nalobaka soki oyoki nga okomona clair na vie kose dérangeaka te nzoto eza na merci moko te kopesaka yo un jour tokotika yango kike efuso yozala pato to mobola tolalaka ndenge moko tolomaka ndenge moko bilamba tokolata atalati ya ville ba $100 000 so natika tikwa 500 tombola na bombi nzoto voiture akomata te ya $100 millions nga soka na mati 200 to nazwi moto na mati transport mbongo kotia yango na banke ata ba $10 millions soka naza na $100 o na changeaka tolei na mwasi na bana kobaki mobala tembe yeyo side effet tokobala mwasi toye feti na yo nga mwasi nakati tolayaka na litoko na bika nalingi yo amonaka bolingo na nge eleki alliance yango mpe bimisaka bana oza à l'aise tika kozala mbrouye wana na signe ya reconnaissance to comprendre pasteur John alobi bao bazalaka reconnaissant nde mabe toke na cadre ya amour lelo mboka na biso yoza leader d'opinion tosimba babranchement mingi mpo toza na temps mingi te ntango koya na plateau tokosola mwa mingi lelo mboka na biso ezodeveloppe na makambo etali toza na manque ya amour fraternel amour relation amoureuse kongo ezaka amour te bampana kongo eza koka radio ekufa kala basa to baluka badioti na bani ampana kongo eza bisika ebele na bafizie mpe bapuku balia ekanga na ebusha soko talika amour operise kobetaka no fo bavefe basinga tu kote na eza mabe kongo eza mpe na mpani te yaya yo oza kongo pete kongo eza na mama na mpani développement ya pasteur John, il faut comprendre que c'est chaud là pasteur John ye question esila raté bapanza motel mobimba kongo batie benga fibe ke mopanzi batie katanga pembeni lubumbashi awa kisasa zala nano batape ya kisasa bien kovefe tina bakapitaine kontaka alembo mwana alembati okobima mpe kisasa eza mabe yaya kongo eza na mpani tala bafule ta na babalabala tala bamai ya kalamu kende na bapremieri omona okokatisa na makolo kola yesu nebale babidjo ekanga nzela Montréal, merci pour votre disponibilité. Et voilà, nous arrivons. Bakonzi bamelaka pe mabe bate tokobandela wapi tobanda na centre na suka na ebande kongo soko na rayo moni suba mpana ebele ya avion oya na avion moni ya bateau edinda o baluka na bateau moni ba na kolia yango ya kongo totondaka te me todama et puis mboka moko tolelaka nzala me bafule ezaka ebele boliaka nini boliaka nde na molimo na kindoki oh là là kana kamba bato balelaka nzala fule feza mokie mpo botonda te très bien bafulu ebele bolielaka wapi ay peyoyo nakamaka peyoyo te kitoko mama umela ebeloko ndeko nanga bien elekelanga peyoyo nayebiso polele kolanda peyoyo te kobomisa yo yango ekotikala sokolandi kongo ekobomisa fo peyi loko alipasa oh là là alokatala te. Merci beaucoup Pasteur John, on est presque à la fin de notre émission. Analyse standard de Pierrot Sancho. Pasteur John Motuna Nabiso, Kokiko Sala avec toi Teresa. En dehors il y a ba émission, en dehors il y a ba invitation. Vinayo isuki kaka na oyo tozo sala oyo to projetaka vi mususu. Te ma fortune nga bien. Omoni vi ekola kaneti makanisi. Mbongo nyonso mutu azaka na maboko epesaki mayele okozala lelo $50 ndenge obebisela lelo na lobi lebo kuna soko ozomona mayele moko epusanisa bateya yo nazobebisaka mingi tika na bo na bomba ndenge mutu amataka okomata mosu eza na engagement ndenge engagement ezomata nde makambo ekende makambo mosu eza difficulté pasi mpe eteyaka mutu koleka nyonso surtout bao bakola na pasi makasi mpo bagaspille temps na baperte ezanga tili bamona yango lokola temps face erattrape ona soki na afrique tokana baretard kokola au moins, on a 30 ans, on a $200, ça mène à poto, on a 30 ans déjà, ça lit 4 à vie. Aux hommes, on n'a pas un retard pour payer. Bandananga pays. Na personne d'autre, on a payé, ma fout à anga, ma baie. Mais on a payé, monsieur, ça peut bien, quand on a sorti Angolo, ça lit 4 ans à Kiboy, ils sont goyés. On s'en bat terrain à Bibois. Mais ça, là, 20 ans à Kiboy, na Congo, on délivre comme tu m'as souma. Il y a du souma. Merci beaucoup. Il y a un moment où tu as sali 8 ans, quoi, kaka. On va changer si l'église, quoi, kaka. Modèle à pierre, on a dit papa, faut quoi, kaka. Merci beaucoup Pasteur John, merci. Voilà, Pasteur John. Pesa toli na bato bazana ba déception ya bolingo. Bato bazana ba utuninga kutu bien. Nga déception bolingo ekotaka ngai te. Bato bazana douleur na mitema, okoki ko réconforter na toli ni. Nazo pesa conseil sérieux. Bato balemba alobi na lembi mokili. Soko lingi réussi na vie. Il y a 4, il y a des bandes kotaka na 4 te. Bobi alibanda souci kolata souci te ni ya mbongo ni ya mwasi ni ya mobali mais lingande bolingo ndenge ndamba cha memongo na ndenge za respecter logique ya bolingo ko kocha mwesa ko dominer ote
oko okufa mutu anga tikali mpe bali mwasi mosusu to mobali mosusu soko oza na mwana linga ye meko comme c'est somi te akomona ono makambo ebele nde tomoni liwa mona ocomona mon frère yokanga tiaka bastructure lese ale akotika kolata ya mwana kobebisele mpe vie surtout mwana mwasi soki azokola na akomini ba 30 te po maele na suite aza na ja puberté yebise kolata oboye te mwana domino na mayele te akoya na zema ezanga mobali soki ozokomprendre pourquoi bafio balataka loka bilamba mozibi balingamaka na pasi mpo babombaka nzoto mwana mosako ozala na 14 ans elateli ya mini alati na mobali ya 30 soki aleki nzoto eningani fo benge kaka mais fille mosako mwana aza na 25 aleki baotya yeka te ndenge abombeli nzoto bozongela na elate bozonga na kolata ya basere ba 1980 bakendaka mabala lwenge lokwa lelo te na boy te banzala eza na bafamille mais bocontrôle kolata surtout bino bana basi. Merci beaucoup. Et voilà, on est à la fin de notre émission. Merci beaucoup, Pasteur John. Merci beaucoup, Montréal Christian. Merci Salon JP Loboko. Merci AJC Diboko, Clan Franchi, Junior Bakengela. Merci Shigi Lukaou depuis Paris, Trésor Ndombele. Merci à vous. On est ensemble. Eza Mbala Liboso Rosalana, Pasteur John, Meza Mbala Soukate. Pasteur John, t'as l'écran, t'as la caméra plutôt, j'allais dire. Fais ça, Toli et Souka. Na bato oyo bazotambola na nzela ya mabe aze manager bato oyo bazotambola na nzela ya mabe bato bazotambola na nzela mabe za catholique photo pour clôturer na suka émission na biso yokanga bato bazotambola na nzela mabe ezaka bango te biso presque nyonso nanga yokanga bien omoni problème toza nango eza pasi ya vie ekomelaka biso kilo ndire kantine eleki mutu kilo ezosala mutu pasi salaka système ya kodécharge difficulté ndenge olobi awa pasi ya vie ela biso nyonso yeba kodevie yango komisa oyo ozwaka na valeur mpe so kilo bosana ya baninga nga soki naza na difficulté ata namoni 3000 francs nakomisa yango na réseau ebomba nga nalula ba 10 $ baninga te eloko ezangi na bato obetaka kopo di 5000 ozomona ngo moki ozomona 50000 na moninga bien nde tola na susi mitema ebeba ali tomona kwa nzambe alinga bango koleka yo or vie eza na temps okoza na ajaki mokolo nzambe apimeli mbongo mpo soki apesi mbongo lokola peti wana kokufa va peti wana eza mwana mokema aza na charge kobomba 20 $ koleka yo mokolo oleke na age mais soki ozuki ya 10 $ fo sambwa na bachembre na quartier biloko na yo lobo oyo ntango tala mon frère nzambe aza zoba te akalkila nyonso na contrôle soki te nde bapatron nyonso baleka mbongo bakufa mikolo mais bapatron la plupart bapatron tobanga bango bakufaka na 4 vie babolo tomona kwa bakokufa ava banunanuna mais banuna 5 ans otali kolana kolala mabe otali mbongo azwaka bibamba koma na bana seti bakoli otali ebalani te nzambe ndenge asala mais patron bana kaka misatu tu mamema po comprendre yango moi na vie yebaka emplacement soko oza na emplacement bikomela mpe manatere te kotya bia pete bakobetela maboko stade mobile netinga emplacement kongo ate ebebi emplacement nanga bajournalier emplacement nanga eza kopo namoni contener bakitisi babenga biso 30 tome masaki nazwa fiere na tya pembeni mpo nga na vi tozobunda natanga te kopi nanga kaba nzoto so na boko mema kopo wana na rate nakotika na masolo peine ya bale bakosunga nga na nini apre kobeta lisolo nataki tata ya mabunde tetuki nakomokoma mokolo sana yeba epi mutu to akolaka soko aza piaka kitsaka mvula me matokola bambanga efundaka okoma soko oseki mino eleki elongi na ebele ngaye yebaka emplacement c'est-à-dire conseil à pasteur mais na mona filime soki na comprendre bien eza équilibre yeba place oza yeba soki eleki mi pantalon koboya yo okolatela moko etengami oza savo boosokola ezokanga te oleka piaka na boyi yo nakosokola yo te piaka ezala oza seka nga nakamaki mokomosu na piaka na lende bikolo nakamotuna oyo nini yoka bato oyo alie eza tenya yo nano lie te mama piaka eliesa nga nabake moto aza na mbongo kaka na kodame monaka 3 bula fufu atiki ana lara ata olobi te na koyeba mais so amona okomi te na 5 bule bosenge nyongo te aza piaka nayebaka ya piaka edamisaka toli na yo awa ozolakisa biso bato baza bamandian ya mandia te nga aza na vie na nga nasilisa question na nga te yokanga pardon na pe nakati yo te pardon mpenza ezaki mandia te nabeta yoka badossier nga aza na vie na nga moko boye na otanga komi te mpo bakoyeba ye vie na nga na mokola akomaki na mwa 100 francs nakende otala ye boye fomona so batieka miba ye boyoka moko botyelanga mingi te botyela nde peti yeka budi moko atiki mazopesa ba 30 000 awenzi nga bivie o petit dame nayebiki eza difficulté mais vie wana moko alongwaka bulo nakuta na vie wana boye batie sibu yoka te
petit nanga lokolo ezela no ngana damena tikela yo via komati na 4h30 na lena pe na bivio moni difficulté les akabiso nyonso be ebele ozana na musala leka buli mako finganga lokoso siko yepo longo musala tano comme si ça 4 musala to zega égalité bien que le saka. Merci Pasteur John. Question na ngana si César bandeko azala rozo tambola na nzela za nzoto makasi aza normal mais azo senga mutu olé akende koluka. D'après yo ndeko wana wazotala wazolanda yo wa mesana na kosenga mesana na koluka te tolini ni obi kopesa kasi ça bandeko bakotsa bango na berceau aoka kobimisa yo soni to do abanga nzoto nakobima na moi te yobi kaka siko o vie eza échange noto lobela ndeko na pesa conseil ngana kotika kofinga mutu te ke oye mutakanganga jamais même Satan nandimaki aza na misala molili mpo akanga biso tu me natiaka Satan doute so taza azaka fo mutu devanga badringi ngai na melanaki ndumba na sala nde nakufa na baaccident na kati ya baprince mosusu nakoma na bapota me nakama na ntongo na lamuka le premier mosusu bakokendaka na église ngai nakenda bekala nakuta na baaction ya bière na mela sa motif osanti kokoma ndako ozosanda ti ntongo me nataka nzambe abien yango mwana ndimaka Satan mpenza te aza moto ya distraction soko omoni ngai na faute ngai mona provoqué faute je te dis naa na jamona moke te ngai bakokatisa prince te ngai nakokende 6 mois bakotuna nga te so na se papa oye esuki mais comment nakoluka vi na ngai mpo esima natuna nakosa bakanga na mama aboti ngai akolisi ngai nakekomisaka kindoki na kimokolo ngai moko nabeti bakope na zimbongo nalingi bwiso bakoleka venir ndeko na bano polele bato misusu babombi famille na soko tali bango bayeloko malonga te obetaka bakope okendeke kala chaque jour ya bimaka na bambongo bibamba soko tali mbongo nayaki journale ba 10 000 francs tina na le 30 ba 85 000 mais tani nga bombaka bana misatu na mwasi soko taba bi mobali yepa chelo su fufolie mo soko ba $100 koleka e organisation soko lingi yo kopesa o valeur soko sana mbongo muki opesa ngo kilo kopesa ndaku kimia pelo ko sangi mission à venir. Merci beaucoup. To luli makamba minene koleka biso to salaka Koloba Pasteur John ezo motivé biso to continuer mais to invité na plateau to resolo. Ozo tambo ba pesa ko pa $5 au siliki. To resolo la penza. Ozo lula ba $100. To resolo la penza et belé na plateau. Merci encore une fois de plus. Ngana tindama na bombela binoka masolo ngana tindama. Ngaba tindanga. OK. Et puis ko tindama o senti que o tinda lisu te ko mone. Merci beaucoup. On est à la fin de notre émission. Merci à toi Christian Montréal. Merci à vous, très chers téléspectateurs. Merci d'être fidèles. Merci, Pasteur John. Numéro plus 243 voilà, 84 75 18 112. On a répété pour une bonne compréhension. Plus 243 84 75 18 112. Merci. Quand on a biba na poto, c'est nzamba sungi. Na biba soki nzamba sungi. Na en décembre, on a tout ça pour na tola pété. Vous avez tout comme casse. Déjà. Vraiment. Merci papa Nzawa Yoki papa Pierre. Merci. À Rosa les formes en bonne et bien. Merci beaucoup.